deep in love with you, Abba Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart, it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord. Humbled and amazed that you. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui dans ses conforts secrets et en intimité nous chantons à deux. Les Écritures crèvent car ce qu'il dit est concret et dans la prière je retrouve les cieux. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répondu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touché, touché. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répondu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne Mon frère, papa, soyez les bienvenus. Notre frère, les orphelins de Ohé, vous accueillez dans la joie, dans les bonheurs, dans la joie, dans les bonheurs. Notre cher papa, nous souhaitons les bienvenus. Notre cher Yaya, nous souhaitons les bienvenus. Au centre Ohé, nous souhaitons les bienvenus. Au centre Ohé, nous souhaitons les bienvenus. Notre cher papa, tralala, c'est sereinement, tralala. Soyez les bienvenus dans notre centre Ohé. Nous vous souhaitons, tralala, c'est sereinement, tralala. Soyez les bienvenus dans notre centre Ohé. Sur la terre, c'est les médiateurs. C'est les médiateurs qui peuvent nous donner la vie. C'est Jésus, il est le médiateur. Il est le médiateur qui peut nous donner la vie. Oh, nous avons un seul sauveur du monde. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Nous avons l'amour, la joie, la paix, la vie éternelle, c'est Jésus de mon berger. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Nous avons l'amour, la joie, la paix, la vie éternelle, c'est Jésus de mon
Bolimo na yo ifanda na mitema yo salizame inyose fukamela yo bolokumu ezali yo netolama polona nyoso tukuba grâce à Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances.
Dire à Jésus aimera, merci. Dire à Jésus aimera, merci. Amen. Amen. Tout le monde nous avait merci. Zambe tata na biso ozali likolo topesi yo merci mosusu lokolo azali te matambe na biso enatia mpona kokokisa liloba na yo oli mosantu otiki mama oyo na maboko na yo kamba biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Kosala exhortation moke na kati ya mokanda ya Jean 1 verset 27 natai na kombo na Yesu. Amen. Bible dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à assister les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver du souillure du monde. Amen. Amen. Religieux à solo, ndenge Bible lobi ça ko sunga ba orphelin. Parti na biso liboso na les orphelins. Tobosa na bango de temps en temps. Tokende ka d'église za bepesa na ke les potos za bena so ba mutuka mais ba orphelin des fois tobosa na kabango. Ya ngoni le lobi so tokiti awa pona kutala bana na biso po bazaba no biso kokobota. Baboti bazate bebiso tuza lokola baboti nde toye kotala bango nde toye kokokisa liloba na Nzambe na kozwa mpenza ta mingi te na kopresente bino papa oyo ayeli bino mwa quelque chose bokoyoka ye soki ayi komotuna ye papa sacré komoni papa sacré mama komoni mama Gilda loba papa sacré na mama Gilda toyambi papa sacré ya koloba ndenge nini ya tamboli to ya papa sacré. Bonjour les amis. Comment ça va? Tout le monde va bien? Oui. Naloba Ramnoronine. Lingala ou bien français? Nous sommes mis dans ça. Pour aller en anglais. Naloba anglais. Vous tout est mais faut boire le anglais alors. Hein? Non tant que ça vient au anglais avant la kende. Nous sommes au Canada. Nous sommes fans de Bokadisi Bisobia. Papa la c'est mon mot anglais. Tu es nga kombo na ngai papa sacré bidoya Nzambi nazo représenter mama o nalati liboso na bino oza na t-shirt na nga nalati na bandeko nyonso oyo balandi biso kombo na ye mama Julda ditumona monike kombo na ye koti na kati engol baza na ye bolonga na do aza mwasi na ngai alors pamba te likanisi oyo euti musika tobandi nango lelo te tobandi yango mwa banda kala mais osala que naza sur place awa na Kinshasa pour nazalaka libanda mama Julda mpe azalaka libanda biso fani na États-Unis précisément na Texas na Dallas nga na États-Unis nga nasala yoga yango amoniki eza musika lokala mutalongwe kuna lelo akanisi bino na musika aye kotala bino me balobi epa bana Nzambe distance ezalaka te distance eza te epa Nzambe distance ekomaka mokuse leta na sololi na mwasi na ngai tozongi likanisi oyo papa ntango toaka na mposa tosunga tolemba kosunga te me tokende au-delà ya kosunga kokende kosunga ye ezali tosalisa oyo aza pembeni na ngai te mpo nayebi ye nasalisa oyo aza pembeni na ngai te mpo nayebi ye mais total ba o to yebite to kene musika pour Nzambe asala nini après ça sous makasi abakisa pour to kotala susu bino kaka te mais to kotala pe ba o bazalo kola bino bana lokola bino o bazalo musika nyonso selon Nzambe makoya kopesa nde madame nanga lobi mama Juda lobi bon d'accord mwanda monza ba pesi to bongisa na yi na monenge nini bilo musubo komona awa euti awati na oti na Amérique bomoni volonté na bolingo ko kanisa bino eza biloko na longo nango traverser ba mai biloko belé tie komi awa nde to bagi ça va mkolo monga ko pusana to koya kotala bino biloko to naza wapi telelo azana ngai te po epatikali na bana ko bazala ko bana ko bino bazala ko bana biso na bagi te ye atikala ngako mna ki mamba musala na ngai de na profiter na moment oyo tout ça les locaux vous nazo représenter valablement mais les canisi les canisi oh tout ça on banda ka ko biso fonctionnera en couple yango moni na c'est les canisi on a to banda ko zo yango depuis très longtemps
Tu le dis, bon, là, on est de manière dispersée. Tu sais que nous avons maïle, tu mets la structure. Nous avons une sima ya kombo na ye, ba bengi yango pe fondation. Fondation moni ba JDN. Les alliés déjà logo existera depuis les États-Unis mais na makambo mosusu pe lokola. Mais total OK, na moi mkenza maïko pe sa biso to sanité ba okabana bino. Yango moni to tia yango na cadre de la fondation ko etika la lelo kaka te, etika libela na libela. Ezala que ba acte, to ba action to ko poser, ezala ka na monga fula te. Tu vas prochainement te reconder wapi, ainsi de suite, nous allons faire ça. Bonjour Nana. Lelo nana mi olobate. Naza nesengo parce que o atele mi mobile ya mama Jules da obozomo na o ya mona ba ina la tele mi na ye pour mona ye pour mbala sima ye mo o ya watamsunga na ozalati. Bon mona ja ozala sa ibibiro ja na musika ba image ya otuna elongi ona sina kanya otango ya singa yo na mona yo déjà dans ozala so mo paati. Ndo moni to linga quand même que moi photo ezala pour to memela ye. Na bano ya biso baza kuna ba hôtel apebe bon vous imaginez que bano pe baza na mboka kuna baza na besoin na biso parce que na bombe la binote elo e kamusa ngai tant zo avion na ya boye bana ngami bale ya liboso ne ya Holandi ba kamusa biso tant ba bina zo kanga ba valise na kende bango moko ba omi ko luka pe bilamba oyo ba wa ko pesa na ya boye imaginer batala ni documentaire bo lega gi na YouTube ça la bango passe ba pa yo kende Congo. Tu veux qu'on a couru zate, bazana pour maman, bazana pour ma bilamba, mais biso na bilamba na habité bilamba na bino za bilamba toto somba, mais baga obimiza bilamba toto somba, o fallait balata, mais bandima iba kanga ndamu ndamu pour pas pesa na valise na tena habité, na moni ki bazana bolinga ko kabila bandeko na bino bazana Afrique, mais bo permettre que bilamba ne tikala. Ngai mo papa na maman to luka lolenge nini to luka biloko bino bolimbo tinda, to tinda. Botala non ya liboso na 8 ans. Et mi bazana 6 ans. Mais le fait que vous avez un bilamba, on peut pas que bilamba na bango peut-être que sabino. Vous imaginez, on a pas on a tout l'accès bango comment kokaba. Pour moi on a télé on a ça orphelin. Donc fait la papa, donc fait la maman. Mais yo baté comme bazalate, ni la grand mabo. Au contraire vous ni bazalate ça là que na ki ne moi musika. Bino pe na sûr que ne vous entre le bon main. Maman comment on a ni? Maman Marie Noël. Papa, la bosse sous combo. Jacob. Le frère de 12 béliers. Donc, Marie, na Jacob. Nanga babo Joseph. Bien nous kamba mi na bateau yo, ba yebi le banza melo na sepeli, boambi biso na enseignement. Surtout la prière. Na banza mo boyembi c'est toute une prière. Et le marqué biso e mo wana. Mais na rosenga. Na moko na bino. Classe. Oza na portuna que ni classe, busimba classe. Classe ezali logo ezali moboko ezali motuya quelque chose de valeur eux aussi là ti ya on est otombo la mutu pour ceux na langa papa zati maman zati ngapena kanga maboko ndele ona zao na zati et ça parce que la linga ginze la classe ba bazo quelqu'un je vous vois en uniforme je suis très content persévérer avec les études bon mon aga que le lo a 6 classes mutama pas goya bien 6 classes ça le lo a récupérer après je peux musala ainsi de suite ba baza bana miki na zo mona awa étant que parents perdent beaucoup de enfants dans Senga qui mien en Zambie. Tant au monde a des enfants comme ça me fait vraiment énormément de plaisir. Nzambe a opé ça. Biso to yé, to fungoli, mais to kandi pété pour tout ba na sima na biso pe ba rolé ainsi de suite pour la survie à bana rôle. En tout cas vraiment merci nécessairement boambi biso, mais les temps sous peut-être na permettre si la permission est là. Na bateau ba accompagner biso aux famille. To zum talibana to messana vous ala botelier la botomela la boy. Donc biso to fanda ici ka moro, to avez ici ka moro. Si la ta mutu moro na moro hotel ma ko sambote, boye ba ke mutu na mutu la ndaki papa sacré mobala maman Jules au moins na longia photo yo. Eza kingani. Comme on a Lionel, donc tu as papa sacré. Donc journée à l'autre consacré qui en to ba to ya otalabino. Donc biso toye na moi eloko toye ko pesa bino donc to banzeza mbala sukate ezali to yaka to continuer ko ya donc yango on a Bonjour. Ngai pe na ye le mona papa sacré kombo na ngai Jules. Sepeli ko mona bino et surtout bo pamboli na banzembo na bino. Merci beaucoup. Nga pasteur Didier Assoumani, pasteur ya couple sacré na mama Gilda to sepeli ya kotala bino na mokio toza nango nzamba pambola biso. Amen. Merci, comme on a maman Nancy,
nga mpe tozala na papa sake tosepelaki lelo kovisite bana na biso na pambolani mingi na loyembo oyo bayembi. Merci. Amen, amen, amen. Ah, tu peux t'asseoir. Je peux le faire ainsi. Moi, la bicho. Beauté. Tu sais plus comment la bino. Tu es l'homme pas sacré. Comment la grâce. Merci beaucoup. nasepeli komona bino toyelongo na papa sacré toyebi ata mingi bokoloba te mais au moins esengo bokozala nango na moki oyo tokopesa bino. C'est une bénédiction pour le couple. Bonjour. Moi, ingénieur Ken. Naza travailleur de papa sacré. Donc yende chef na ngai nasepeli susu komona bino à travers yende mama Gilda esali ke tomona bino. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est maman Nathalie. On est venu avec l'équipe de Papa Sacré. On vous a apporté le peu qu'on a pu et on est content de partager cette joie avec vous. Merci beaucoup. Avant de se présenter, j'ose croire que Emmanuel Siméon Nani. Oui, je sais très bien que na Israël. Bon, mon pasteur à Fandia, pasteur Didi Asuman. Est-ce que vous voyez sous groupe de Mama Ida? Est-ce que l'église ni? Ah, vous voyez bitan de Zaki na Kimbondo. Pasteur Oyo, alandaki pasteur Anto Oyo Mukambia Lingombana. Yeyo. Esali bambula na kobenga boyo to kobenga na baza na Lubumbashi azana Lubumbashi mais ngai ezaki nde surprise na yo kake papa Jacob bozalaka kote obino bozalaka na te papa tozala suku na te tokosana pembeni. De toute la plénitude de Dieu que tu étais, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu t'es offert toi-même comme holocauste sur cet autel. Oh, quelle souffrance! Tu as pris la place de veuve et des orphelins. Tu connais la souffrance de chacun. Jésus, le seul ami compatissant. Kosala na yo liboma pona boyo bayebi yo te ngai Nzambe lekeli ngai oyo nde yaya na ngai oyo kilepi biso bapula mawa Nzambe eleki ase na yo motema pona biso yebi biso malamu naliki ete okotikaka te
banana yo kosala na yo liboma mpona boyo bayebi yo te anga nzambe lekeli ngai oyo nde ayanga ngai oyokela mpe biso bakolama nzambe elikya se na yo motema mpona biso oyebi biso malamu naliki ete okotikaka te nana na yo. T'es pour nous un père, nous sommes à toi tous des fils. Il y a un honneur. Jamais nous t'appartenons. Atape biso bofana totali na se Yesu ata bango ya bashege pasi nde etindi bango babima balabala pasi na biso oyebi osalanga na motema yanga Atape biso bofana totali na se Yesu ata bango ya bashege pasi nde etindi bango babima balabala pasi na biso yo oyebi Laissez des enfants sans défense et pitié de ses orphelins. Ok, parole et choisir de mourir au délaissé. Ces enfants sans défense et pitié de ses orphelins. D'amour, suis un enfant comme tous les enfants du monde. Manaleni, il veut me tenir la main. Suis un enfant comme tous les enfants du monde. Manaleni, qui veut me tenir la main. Ok, parole et choisir de mourir au délaissé. Ces enfants sans défense et pitié de ses orphelins. Ok, parole et choisir de mourir au délaissé. Ces enfants sans défense et pitié de ses orphelins. D'amour, suis un enfant comme tous les enfants du monde. Banadeni, qui peut me tenir la main. Suis un enfant comme tous les enfants du monde. Banadeni, qui peut me tenir la main. Nami Talingo, Nami Yokeli Mawe. Nami Yokeli Mawe. Nami Yokeli Mawe. Nami Talingo, Nami Yokeli Mawe. Nami Yokeli Mawe. Nami Talingo, Nami Yokeli Mawe. Et je m'aide ma soeur de venir accompagner les autres sur la terre. Nami Talinga, Nami Yokeli Mawe. Et je m'aide ma soeur de venir accompagner les autres sur la terre. Merci Totondi Nkolo mokonzi na bakonzi oyo lelo amemeli biso papa et maman Fondation Jiden. Vraiment nzambe azwa lokumu po biso tobandaki musala oyo pona kopesa lokumu epa na nkolo yango wana azali kondimete oyo ekomama na Jacques 1 verset 27 ndenge pasteur awuti pe kolimbola yango eza yango oyo Fondation Jiden aza komona. Fondation Jiden ewuti musika na États-Unis na Texas elobi ete te mukumba oyo ezali ya oweye moko te esengeli nga pe fondation natia loboko na nga na kati po te na kokumisa nkolo na biso mpona nini te ngai lelo
Yangwana monike Fondation Jiden eye. Biso to tondi bino botondi. Na oyo nyonso Nzambe asaleli bino. Tikete bino pe oyo bosali ezali lokola boye ko defsa Nzambe po Nzambe nde yende azana makoki nyonso. Ye babengi ye père des orphelins. Mais yo oza pe na orphelin na ndaku na yo na libota na yo omoni bango te. Oye kaka ke ngana ke kaka na oyo bazana owe. Lokola biso tolobi awa te Evre Manter Emmanuel kati na biso nde ko salama. Emmanuel oyo amona pe Jiden tango nyonso. Na ba service nyonso Jiden na koluka kosala. Nzambe accompagner ye APC pe makoki koleka oyo azana ngo sikoyo poti akoka kosala lisusu ya mutuya. Mama Gilda ozate kasi na tomoni yo. Po papa sacré ye yo molongani na yo. Aye pamba te. Po balobi ete musapi moko elongola kasili na mutu te. Lokola Nzambe akelaki yo mopanzi ya papa sacré. Papa sacré ye yo. Kozonga papa sacré azozonga. Biso zolo bana Nzambe te. Tala mama Gilda na misala na ye. Tango azo continuer na misala na ye. Lipamboli na ye ezala toujours kati na ye. Kolemba te mama. Bakoloba na yo po ba décourager yo. Menzambe ayebi oyo zo sala. Ozo sala pona plaisir a mutu te. Mais ozo sala pona lokumu na Nzambe. Nzambe pe akotika yo te. Na ba problème na yo nyos. Ezala maladie eyebana te. Pona evre oyo. Yoza nango. Nzambe ache loboko pe asali lususu ya mingi koleka. Na pesi na fondation Jiden merci na action au basali na biso au bakanise biso azaki musika me bapasele biso ba yotika biso quelque chose na kati seka et Nzambe biso apambola bango amona amona fondation oyo apambola makambo na bango nyonso ekende liboso oyo swanda kolukeza ki difficile Nzambe rendre bango ngo facile nyonso mama so na présence na pona ko sengelo ko apesa facilement na juste à 5 ans biso apesi biso bon non c'est un cas merci pour de la muka na tanto satanda ki na ote mais aka projet Nzambe mais na osenga na couple oyo kende liboso Nzamba pambola bango vraiment Nzamba mona bango na mois na décembre o Nzamba visiter bango bazang eloko moko te loboko Nzambe et localiser bango butu moi qui met à la partage na bango apesi pe Nzambe merci amona bana na bango bana mikende papa utoloba apesi bango bolingo yo sunga pe baninga Nzamba mona pe bana bango Nzambe na moni bino nde otindi bato na esika opo basunga biso Nzambe apambola bino akanisi na bino ya efra oyo bosali Nzambe asunga bino vraimen parceke bokaniseli biso bana na ye na mois décembre oyo bosili biso biloko kolia Nzambe apambola bino akanisa mpe bana na bino mpe misala na bino soki liboso na bongo lisusu ngate lisusu ngate Nazali susungate Merci maman Gilda. Merci maman Gilda. Merci maman Gilda. Frères et sœurs, nous voici partis avec un grand espoir de nous revoir. Frères et sœurs, nous voici partis avec un grand espoir de nous revoir. Au revoir, vous voici partis avec un grand espoir de nous revoir. Au revoir, vous voici partis avec un grand espoir de nous revoir. Monde de clôture. On a constaté vraiment, nous serons moignons. Nous serons moignons. On se reverra prochainement. À très bientôt. Merci. Merci chérie. Merci papa sacré. Nabongwani makasi penza na makanisio nazanga teo boyokanga bino bato à l'autre côté ba ennemi de mon âme Gobanda lelo moto bokanga kuna na mboka boeba ezalaka ngate
lisusu nga te moto okanga na mai otondisa bashene ezalaka nga te lisusu nga te naza lisusu nga te timelanga il m'a changé en toute chose nazanga te nazanga te natika kolanda bien pressé na boya pe ko se justifier yanga motema ebongwani yanga bolino ese changer et pourtant soki na matondo mingi kolo Yesu matondo mingi kolo matondo mingi kolo Yesu matondo mingi Élevé ma voix na biso to pesi nzambe merci o akoti biso na kati na ofenina o to pambola alléluia o nzamba za kozami kamwa de komisi kumona yo ko to molo azali ke o jotika la nzambe ni ya na libelo ko biso na kati na misika ko ke o ezo na pai na o to kumona yo ni to ni nzambe ko to misali na mara ko na kati na misika ko ni to na makuma ko yo sali malamu o nzambe ko tika la nzambe ni ya libelo. Amen. Amen. Vraiment. Nous souhaitons les bienvenus. Merci. Donc, surtout aux arbres, les cœurs de compassion. Donc, les enfants sont là, ils sont sous. Donc, quand les autres qui débrouillent, les avons qui sont là, ils sont à l'école. À l'école, hein? Nous sommes au Tanga. Total, on va à combien? On a 15. Nous sommes de 15. Bon, monsieur Toye a un pasteur, mais de côté, il y a un pasteur. Comme on est papa sacré Bidoya, il y a Vani dans les États-Unis d'Amérique. Moi, si naïe, madame Gilda Bidoya. Donc, couple ensemble de babité. Il y a peu moi qui ont appelé si on a un moka papaya. Il y a un kabola pe na bande. Donc, yambaye Toyoka, oya kokolo menabino c'est le pasteur. Il y a un responsable, pasteur Élisée. Mais il y a un centre où on a un bébé beaucoup boy abapi. Na tuni ndeni dio papa boye mama zawa. Habité azamwana to beaucoup la no felina. Ya on a joué compassion na Hélène de Corona habité na pasteur moko boy adoration à m'offrir. Et ami papa sacré Toyoka. Merci beaucoup papa Élisée. Tout ça je pense que la deuxième fois tu visiter mon lelo. Il y a qui produit mon lelo tout ça là tout ça li. Surtout on a bien un service. Parce que elle a manzam bezali nene mais ça les bazam. Donc business tout ça serviteur de Dieu. Dès que c'est constitué en équipe lelo total la bino. En fait nous les nombres ne nous importent pas. Barabaros à la moko, Rose à la mi-balé, mais c'est les gestes qui comptent beaucoup plus. Autour que fait comme sous Barabaza 50, Baza 100, mais au pays dans mon thème à moroté. Mais bis comme toi dans mon thème à moko, volontaire au pays ça te baille, quel que soit le nombre. Mais tu as quand même comment on place Barabaza. Pour moi, on a zone placé, Madame on a latine et longue, on a moi si nangai, Nazar fait de père et de mère. Il y a un moment où on a facilité à vous transmettre et l'eau pour wana oyo. Orphelin va coûter évidemment on a orphelin jeune acheté, je dois le dire, mais au moins espionner et côté les allègues incarner un que papa zate maman zate qu'est-ce que je dois faire, je dois forger. Je pense que parole neurotique à la bango et vous souvent on attend ça mais on n'a pas signé au tika là pour dire que les orphelins bazar abandonné. Donc quand on est papa le baki tu ultime musika. Donc en tout cas il y a partir la musique aux États-Unis que ndamo towe bomba tu veux vous lire tu vas pour ça maintenant tu vas au sala. Mais le fait que ça y est les qualités tout ça là tout ça on va aller l'autre. Je pense que le temps tout ça là l'autre fois tout ça là on a pas bien 8 avec les personnes démunies. Car madame mais cette fois là il y a ça on a Kinshasa. Na ça y na poto déjà. Mais c'est permis na tinimbongo azui yango basala on a ma sœur religieuse. Vous imaginez l'autre banyan c'était en 2010. Vous imaginez 2010 till 2021 tu continues à gagner en vaccin. C'est comment les choses en bonne santé, les par rapport il y a Nzambe on a bola ma bomba en faveur
mon abisso. Donc voilà, nous vous remercions infiniment. On va pour te le bail déjà à côté. Je pense que le message à retransmettre, il y a la peine d'être parce que je vois que ce sont vraiment de petits enfants par rapport à la place de routine, ils sont collés, ils sont facile à comprendre ma bébé tout ça. En tout cas, que la paix du très haut soit avec vous. Et le monde a madame Nanga à distance, toujours porté à cœur. Mais même les minutes à Mouké au Kabola. En tout cas, vraiment, moi et papa sacré. Nous avons Combo et Landi et madame, il y a succès pas dans Naï. Voilà pour immortaliser, poser les canici. Et outils et pas na biso, comme na comme na yé ya tikali, na bani ok, te reporter ok. Orphelinat le cœur de compassion, Toza Ngande, président, fondateur, il y a Orphelinat, il y a ONG, le cœur de compassion. Alors, Toza Awawa, organisation FC Zali, nous avons des enfants qui étudient, qui sont dans la classe, qui peut-être mangent aussi. Donc voilà un peu comment nous sommes ici. Donc voilà. Et nous avons Koza Mobali, Koza Pasteur, Koza Landeni, Biso Toza Maman, tu as que misala ya bana mimi ba maman to ba simba rango makasi ke mibalo s'organiser ndeni oza na église oza pe mobali faut bima. Oui, donc ça dire na madame, j'ai ma femme qui est à la maison et zana maman aza awa maman Monique yena so qui par na bana. Par exemple l'enfant ici, les bébés ici. Maman Zalaranaï, mais plus mon épouse prend soin de lui. Donc il y a qu'à de temps à autre, tout ça, cause de soins à Bango. Donc là, maman va donc voilà. Ok, merci, maman Monique. Maman Monique nous a dit qu'elle a na bana awana. Maman Monique, comment expliquer ce ndenge et les kakayo na bana?
tofanda kaka na bango na ntongo wana nasokoli bango mai bake classe natikali nalambeli bango ti avant bakende bameli ti so bazongi balie loso après quelques minutes nalambeli bango fufu balie. Pasteur, bato bazolanda bino eza eloko ekele capitaux na TV bato ebele à travers fondation oyo bayeko visiter bino bako landa message na bino soki message ni boko kopesa pona bato mususu pe bazolanda bino. En tout cas message to kopesa ezali bato bazala na bonne foi, vraiment penser un peu à ces enfants dans le sens où ils n'ont pas vraiment des moyens à vivre nango tout bazaro bazotanga na ba école moko ezaki ya gratuité mais depuis un certain temps j'étais convoqué à l'école échanger il faut que fouta moi ndambo et tout ça ça commence un peu compliqué et puis santé na bango par moment aussi manger et tout ça surtout nous voulons nous déplacer quitter cette maison d'où garantie que tu as sous-sauté moi bah maintenant c'est comme tout ça donc voilà un peu message muke pona mama Julda azolanda bino musika depuis États-Unis boloba na yemini. En tout cas maman Julda Zambe apambola ye Psaume 41 premier verset tina 3 ezoloba moto akanisaka na ba démuni ba faible mamala nzambe asa kazala heureux na mokili oyo nzamba soulagaki na lit de douleur na ye. Donc cette femme ici a vraiment épargné na maman ebele au mokili ya molele rotelemela ye à cause ya geste oyo moto apesi orphelin a déficit nzambe nzamba lola pambola ye vraiment ça la Bible dit que il donne la semence au semeur parce que ça semeur en tout cas semence c'est ça na maboko na ye nzamba pambola ye nzamba pambola ve papa eza basala pambola ma vraiment bango nyonso. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci madame pour l'impression. Je pense que dans le Balinga la promesse c'est les gars Kimia. Ils ont facilité comme on a bano na memi ils ont presque l'âge de mes enfants également, c'est pas évident avec les conditions de côté les bango. Donc comme la Bible dit au kabula ya moke oyo to zana yango. Alors Nzambe a battre la bano yo. En tout cas, je pense que tous les chrétiens to tiki la bango li lo bamoko oyo nazolo bango toujours allez thank you Jesus. Bazaba la miki mais nous avons abandonné. Dans le fait que Batu Barosalara toujours na nzela na bango na muté mama pona rosunga bango, je pense que bana Barosala vous allez épargner na makambo belé. Bon, quant à ce condition to côté lélé je pense que nous allons multiplier encore les efforts to rotika bango tezaki mbale besoin de koti na ndako yo et au comme 2 3e fois puis plusieurs fois. En tout cas, l'émotion est forte de voir les enfants dans de telles conditions. Et si vous êtes orphelins, des pères et de mères, ça fait très mal en tant que parents. Et je pense que Dieu fera grâce et ça va aller. Mes impressions sont vraiment les meilleures. Comme on a bandé sur accompagner biso na journée les lonzambe apambola bino bisika bozali na mabota na bino nyonso. Merci ngala madame nangai to souhaiter bino toutes les bonnes choses. Merci Maja Zamba pambola. Amen. Lelo oyo toza kobika tongo midimpoka, c'est le sacrifice de Dieu en notre faveur. Ndeko nanga na yemba ngolu na mona lolenge nyonso pona ngai. Na yemba ngolu na bika lolenge nyonso na vie na ngai. Ngolu na yemba ngolu na yemba ngoluwe. Ngoluwe uti na motema tata oyo ayebi balimita bana na ye. Mibeko za clair kasi nzote za bolembu mingi ayebi comment les rattraper. Ngolu eza pe lokola ndelo ezotalisa place nyibu zobe sengele suka.